votre mission Canal de Star. Bienvenue dans votre mission Canal de Star présentée par Naomi Moussaï Air Force One. Binomoka Ndeboyebi Naomi Moussaï na pesa minoka babilora kitoko. Vous continuez toujours à s'abonner na site na biso Canal Future News. Voilà, ba fan nanga déjà posé belé bambote belé. Salutations déjà à mon boss Dave Mubama, Betty Masengu. Derrière la caméra, je vois Jean Bilongo, caméraman à Makassi. Voilà, bambote nanga ebele na Niclette Diamond na la poto ya original boze belé bola nanga bu continuer toujours couper sans confiance tout ça kande toyo kanaki boza décider. Lelo na kisasa partout et ça dimanche à Pentecôte. Toluka et moi mingi to ba te de le dimanche to pesa nzambi. Voilà, ya on a kiti na ki koluka pasteur Laskoni Manzambi azali pasteur ya église communauté de montagne évangélique de guérison par le Saint-Esprit. Voilà, tout cas tout le pasteur Laskoni Manzambi aza pasteur moko on nzamba utilisa kaye puissamment aza ba don ebelé don ya prophétie. Voilà, tout ko kanga elo kwa nzambe te tozana poto la kisamino ka mambo nzambe on sait la biso to ke na la mino la ba musicien actualité mais les jours à Pentecôte to sepela mingi comme mino na nenga Yesu tout ça rande to kanaki. Voilà, je dis bonjour. Bonjour maman journaliste Naomi Moussaï nzamba pambola. Voilà, merci pasteur pambola bana nzambe bazotala au Canal Future News ou les émissions Canal de Star partout dans le monde entier. Oh, oyebi nzamba pambola maman journaliste. Oyebi ndengo fani nangai ozu grâce. Vraiment na ninge émission na bino ke le musika dans le monde. Lelo tozana mukolo monene ya Pentecôte. Oyo Yesu asangisaki ba ekoli na ye. Wana ezaki ba ekoli lelo biso ne ba na nzambe to sara mpona ko recevoir nguya na ye. Nzambe ya mimontsami makasi na bana na ye nasi bota ba image nzambe abaki ke oyo azana molimo mo santu te za pasi mingi pona ye raison pour laquelle nazoyebisa ndeko zo la ngai ozana pasi ya maladie lo lenge baninga bazo bondela ndenge po bondeli nzambe na nga pasa ngulu parce qu'il y a nzambe vraiment iloko na koyebete ngai kombo na ngai référent passé la Laskoni Manzambi et toza sur 5e mairie des bonhommes quartier Maziba commune Matete. Vraiment toujours recevoir mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Vraiment ce que vous avez décidé, Nzambe nanga rozangate ko beni sabino. Merci maman journaliste. Voilà, merci. Papa nanga nyonso ya Canal de Star bozala boyo kapenza. Weza musala Nzambe etizaka puissamment d'une manière d'une autre. Donc azam musala Nzambe ya pona. Omona ba image tout nous bandoyo kayo tout le temps akobanda ko édifier bino la message moko o penza o nzambe penda chekati na. Voilà pasteur Laskoni Manzambi semaine oyo thème na biso ezalaki lève-toi toi qui dors. Inspiration wana eyaki ndeni. Bon oyebi maman tolobaka likambo na sentimate faut toloba likambo oyo nzambe alobi. Oyebi eloko na koyebi so mosala na nzambe apôtre prophète ko tamusa nzambe te tika nzamba tamusa yo soki nzamba tamusa c'est autre chose parce que nzambe soka tamboli na okenda au delà raison pour laquelle maman journaliste tababe que réveille-toi toi qui dors yo molana na pongi la muka soko te muka na liki 22 na 31 32 alo binini Satan eko senga Pierre pa Yesu Yesu azobenga Pierre, Simoni. Simoni, mokonzi nanga azobenga nga nini? Simoni ayi, abi Simon. Oyebi ke Pierre ko senga, oyebi ke Satan ko senga ngai. Mais malheureusement na bonde kinzambe. Mais pourquoi Yesu abonde kinzambe? Le fait que bondi ma Pierre ko yate. Abi ke lokola Pierre au penguti, mais ke niko la msa peuple na ye. Yango nzambe ke to la msa bana nzambe, parce bana nzambe alali. To yebi o Satan zo pensete. To yebi o diable zo lukate. Mais tout dans ma commune Ephésiens chapitre 6 11 abi malam tout ça bi bundeli poto ko bunda poto longa parce que ceux qui te bundi vous comme rozonga na ya nzambe yango partout zolanda ngai la muka na pongi ko désespéré te na so biso kindo ki kosila te malade kosila te yondo zana ko bikate yondo zana si pour la famille mais bible lobby le seul muto azali capable ya ko longa bilake mabe nzambe ni prophète ni pasteur ceux qui mutu a fondé motema andimi nzambe Dieu fait grâce.
Zamba Kaba Osungi, maman journaliste. Voilà, merci pasteur, c'est bien répondu. Église Nabiso, et ça lui combien d'années? Bon, aujourd'hui, église, nous avons 4 années, nous avons 5 ans déjà. Malade, aux en France, aux États-Unis, aux Angola, partout dans le monde. Oyebi Bengai, Oyebi Ngaïté, contracté à tout ça, il y a aux Anglais, aux Anglais, aux Sundayo, professeur, c'est-à-dire, ils sont capables de faire ça. Bien aimé, il faut éviter, au coup de ma prophète, c'est normal. Pas sur la moto. Il a dit, j'aime mon mal à l'idée. À chaque fois, c'est là, il a 4 ans déjà, on voit toujours. 4 ans na église na biso sikoyo tout monde ba pasteur belé au sala au fongolisi église donc église pour na ba pasteur mususu et comme lokola cop na bi ke ngai na bi personnellement nzambe abenga yo aux agents aux appels bien s'il faut le dire aux avis aux agents aux amakasi na nzoto 18 ans na yo nyonso tiango ka ko kaka Nabi ke kolo na boza boy na pas ne pona sunga peuple nzambe vraiment raison pour laquelle les raisons exactes pour la cop et pour le colonios c'est-à-dire tozo benga bana nzambe o na ba yamba yesu te yamba yesu oza jeune de kona nga ba vanti ba trop mais loko na ko biso tango ozo na message sur internet nzamba za capable asala ba prophète na ye bien que encore possible ils sont capables de maman journaliste Naomi Moussaï. Voilà, merci pasteur TV faire émission na biso pambola natikelo atama 2 minutes au pambola penda batu nyonso ba otala biso de partout na monde entier ba otala biso naïba pasteur 1 minute bozala boza décider so bokangami na mosala nzambe ata zo bengai ozatana yo osala kokota ba prière pona ba vie na bino ye aza mutu mo o nzamba tsae kaka pona ba vie na biso abondela kaka pona biso asunga biso na ba prière Congo mobimba toza ba difficulté belé nzambe kaka to poussa na libosa nzambe to yaka na sama kola papa o toza décider na téléphone akosela ba prière azawa na nyonso aroyamba yo ana tante ke o nte mikolo na mambo belete aza disposer kaka pour non ça la peuple nzambe voilà boza décider so bokangami na mosala nzambe apambola biso moi liloba moka ya suka. Bien-aimés, soyez bénis, nzambe apambola yo yo Nebi qui de Josuki, Bozana Poto na Kitasa, partout dans le monde. Yo muto zolandanga oza maladie. Et loko na koyebisa yo mwa nzambe. Bikisaka moto te, mbongo bikisaka moto te, relation bikisaka bato ezali nzambe. Mais loko na koyebiso bana nzambe siko zolanda ngai. Nebi ke nzambo abenga. Na maladie ya sida soit babinganga baloba. N'abe que nzambe na ngazali capable de résoudre sa maladie. Yango bien aimé to la to le kaname. To ebi odia bato kansate. Yo ambe na bomona. Mais n'abe que nzambe za capable. Na pambo bino bisika bozali yo moto to maladie zo miracle na nzambe. Contacter ngai benga ngai. Oza décider. Na ko bonde la pona yo. Pe miracle na nzambe komi monsama. Vraiment ba na nzambe na pambo yo biseno sozali. Na pambo li ba na semekte bisika to bozana monde. O ayebi ki oza mo na nzambe ya solo. Nabi qui bien aimé, nabi goza desi, nabi goza na ba pasi ya malade, tika nzambe nanga akoka komi monisama. To bondela, nzambe alo la pia miracle. Moto nyonso zola nanga na télévision. Ozola nanga na internet. Ola na mbeto hôpital. Oza na cachot na boloko. Oza na temps critique. O bato babie que c'est fini. Nabi que musala ezate mukande ezate libale ezate no soto tambolati. Ba poza yo milimu mabe.
nazobisa yesu alikolo akita mpona kobikisa yo lelo ezali mokolo ya Pentecôte tika molimo santo eza nzela na bomoi na yo bika na kombo na yesu nzambe asope ya miracle tika loboko ya bonzambe monisama oza solo nzambe na bikamwa mpe tobondeli yo nzambe mpe tolobi amen soki olingi ozwa ngai benga ngai na 090 70 92 913 089 641 56 71 081 030 27 39 benga ngai pe okozwa ngai pe na kobondia mpona yo sopo ningo mona nga komona nga live pe yawe nzambe ozanga te kopambola yo bien aimé yo mutoki message oyo kotielika na médecin te kotielika na kiste pe na mbongo te totielika na nzambe soki nzambe asungi yo te nani mosungi lokola nzambe nzambe azali capable mpona kobikisa yo na kombo na Yesu. Merci. Merci, c'est bien dit, Pasteur Lasconi. Merci. Voilà, c'était là votre mission, Canal des Stars. Toza awa ni église na biso, toza na basala nzambe mususu o bakupa pambola pe ba peuple ya nzambe baza de partout. Voilà, je dis bonjour. Bonjour maman. Boni papa. Grâce à Dieu, donc tout ça marche avec la grâce. Comment nani? Pasteur Joseph Kitake Sadie donné. Voilà, au col na peuple nzambe nini o bazotalo na moment. Oh, que le Seigneur leur bénisse parce que Dieu les a fait grâce. Ce dimanche, c'était un dimanche de Pentecôte. Dieu nous a relevés, Dieu nous a réveillés là où on était déjà endormis. Et Dieu nous a fait cette grâce. Il a dit en Pentecôte, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et aujourd'hui, Dieu a répandu son esprit sur toute chair. Il y a des fils, des filles qui prophétisent, qui font tout. Alors ce qui reste, ce que j'aimais chez le pasteur Lasconi, il a dit quelque chose, réveillez-vous. Donc l'esprit de Dieu est là. Il est là bien disposé, mais c'est que le pasteur nous demande de se réveiller. Donc de se réveiller pour palper la gloire que le Saint-Esprit a réservée pour nous. Voilà, c'est un peu ça. Donc c'est ce que j'allais dire. Ça va, merci pasteur. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Merci. Ça va, comment tu as quitté papa? J'avais dit le pasteur Joseph Kitake Sadie donné. Voilà. Merci pasteur. Azaye morote azana pasteur na biso auti Angola, hein? Pasteur Angola nous. Voilà. Bon dia. Boa tarde. Nga sina awa wana tikeli mo continuer. Voilà pasteur Boni. Oui, qui mezali nzamba zo batela awasala bisongolo. Et na pesi peuple nzambe ni sozana na biso mbote na kombo na Yesu. Voilà pasteur, kombo nani? Kombo nanga prophète Ricardo Mvulu nazala na Luanda nazali mokambi ya église Monte Sinai o ezwami na Luanda na Bairo Mabor la Ser Mado esiko tozokamba totamusa musala nzambe. Voilà pasteur, un mot na peuple nzambe mo tala tolia appelé luba. Tolia bénédiction et outé par pasteur Ricardo. Oui, na pamboli bango nzamba za lokumu puisque à chaque fois tant de Dieu grâce ya ko loba pona par ya nzambe ezali opportunité. Alors pe baza koyoka ozala kité na milulu elekaki na poso mobimba mais pour le temps mokolo ya Pentecôte ngana ko marteler toujours ko lobake tango ko lamuka na pongisi ekoki puisque diable aza très risé aosala makambo ya mabe mingi na kati ya molili. Alors biso sengel tout ça na kati ya lumière. Or le Saint-Esprit c'est la lumière. Or muto azana esprit ya nzambe o azana na molimo mo santo te aza mwana nzambe te. Or molimo mo santo eza lokola Aden ozo laksa biso lokola toujours ko appartenir et pas ya papa nzambe lokwa tata na biso. Alors lelo mokola leto bale ko célébrer ki Saint-Esprit wana tika ete za likolo na biso pe likolo na mabota ya moko na bino na kombo na Yesu Masia. Voilà, merci pasteur. Merci beaucoup. OK. Voilà, c'était là votre mission Canal des Stars. Voilà, c'était là votre mission Canal des Stars présentée par Naomi Moussaï, Air Force One. Salutations déjà à Betty Masengu, John Lumbila, l'exceptionnel, depuis les États-Unis, Chancel Ndinga Motomoro bien, Geoffrey Ndinga, Christelle Ndinga, famille Ndinga Mobimba, Falindinga, voilà, Jolina Ikukumu, Papi Ikukumu, Nika Diamona, famille Moussaï Mobimba, Bolandanga de partout, bisous et belé. Voilà, bon, continuez toujours Kolanda émission, nanga bon continuer toujours qu'on s'abonner na site na biso canal Futur News. Voilà, bisous et belé, famille Ndinga Mobimba. Bye.